Mike Kalambai, c'est un chanteur. Frère. Frère, frère, tout d'abord frère, et ça frère, moi, mon bal, frère. Ah ouais, il faut le battre frère en Christ. Il y a moi la moisson à la commune. Et tant à qui mon bal, il y a moi la maman online. Et tant que moi la moisson a passé. Yo vanina mobali mo ka fiancé na fille mo pendant 11 ans. Yo ba zui yo kaka boye. Oye ba ite ke non de ba zui rapide ba boye opé rapide. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Les autres dépendent de la heure où le résultat votre humble servante. Moumbo Nabino Manik de John. Les autres dépendent de la heure où le résultat partout dans le monde. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de tous les prophètes, en commençant par les prophètes Kimba, au nom de tous les mamans, en commençant par Maman Marie. C'est lui qui a mis au monde notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, ndenge kaka ezalaka na Congo, Check TV, yayimo aussi Motombo. Manik de John, avec 2019, tu ça plus en conseil. Pour moi, baptiste et si la tombanda la nuit, tu banda. Dans les cameaux, les actualités d'internet, les cameaux, il y a Mike Kalambai, Babimani, qui est nos petits points de vue, nos général, nos petits points de vue, nos points de vue, les balas, les alaka, et loko, il y a pas si. Les balas, et loko, il y a facilité. Les balas, ils ont des conditions élevées. Les balas, ils allaient, mobali, sokozu mobali, démon na yo yewana. Ange na yo payé wana. Moi mobile peso ozi moi si ange ye wana démon na yo payé. Mais à côté la frère Mai et l'autre na qui na soutien liboso maman on na restaurant de play. En tout cas na petit gigolo wana tant on peut ça c'était là-bas. Na on peut Elisabeth Mayangi ya passer ya on on peut ça maman Yvette motema ya Zamalek ya na ngamira yo kito. Basi ya mabala. Nga babala inga te me na vanda ki na mobali 18 ans. Vanda place moko. Sauf voyage. Moi si babali yo. De un d'abord. Frère Mike. Na remarka eloko moko oyo lelo e créé pe ba problème ba na poto na mboka na biso. Tango ba film nigérien et bimaka ba no bengo ba film chrétien. Or que zaki na ka ba film normal. Acha awa ba tombola ya bo pasteur azali boye lena or que bato ba no sala ba film na mène des vies pitoyables au konti makutu te bango ba sali ba film na bango na normal ba créer ba sali cinéma na bango pour besoin na awa ba tombola ya ngo film chrétien donc il faut que l'exemple ba sali na nzambe ba or que bato ba tourna ba film wana ezali bato oyo vraiment bazo sala ba sala ka bokoko na bango makasi. Et ça, ma fille, oyo, baza branché, baza ma fille à vitesse. Mais, bana film, bobini sa bango, ba sert en Christ. La preuve en est que Mike Kalambai, c'est un chanteur. Frère. Frère, tout d'abord frère, et ça, frère, moi, mon bal, il y a frère. Ah ouais, il faut le battre frère en Christ. Il a le droit de mener sa vie. Dans le coup, la Kayemba Banze Manzambe. Bokanza qui n'est que non, à se comporter le cola mon santo. Non, ayemba bandi monzambe parce que inspiration est ayant bandi monzambe. Yango bolo baka bato ba yeba bokabola musique ya nzambe o musique ba diable te. Et le quoi eza mabe. Eza mabe. Et le quoi na eza mabe. Bato ebele bas ba yemba bandi mona ba anglais. Eza ka o nzemba mokili mais oyo ko e comme nzemba nzambe. Nzonda oyembela ni nzambe. Mais à ça, on a une musique profane. À ça, on a une musique chrétienne, mais aïe, la Nzambe. Non, banana, Nzembo, il y a pauvre Babia qui son nom repose à paix. Aïe, la Nzambe. Aïe, la Nzambe. Bon, mengo, aïe, la Nzambe. Mais, et ça, musique, aïe, la musique, musique, il y a Nzambe. Musique à Mokil. Musique à Mokil. Avec des bisous sur toi, à Mokil. Bon, c'est comment on va te la musique à Mokil, n'a pas eu à la.
il faut avoir l'évolution, même dans le cerveau. Il y a un moment Congo, il faut que nous ayons belé. Même là, bato bakenda poto milimu na bango tikala awa. Dans ba commentaire ba tchaka bo sexanga. Yeso ye mwana mwasi ona na yebi na kombo na ete tangu azwaki mobali ya mwana na mama olanga. Ezaki mwana mwasi ona pasite. Yo ovani na mobali moko aza fiancé na fille pendant so ba 11 ans, yo bazui yo kaka boye. Oyeba ite ke non de bazui yo rapide ba boye opé rapide. Hein? Et puis aux a plus ah, tout c'est quand mais toi on a candidaté quoi. Bana Goma, bana Matadi, bana partout. Hein? Bana partout. Bobi que non, soit Biba aux gens de la France à l'équipe, ça veut toujours m'amour bien. Congo check, il est ma cambalobi que non. Bientôt là, conteneur il y a Congo check qui est en kit le 22 avril. Donc bana boma Matadi donc bobanga komi tungi samalisute. Oh tout ce conteneur à mon côté te on a lokuta. Wana ya lokuta en tout cas vraiment wana ya lokuta hein. Bon bo pesa biso confiance babi check inde makambu. Check inde makambu, check inde makambu tala kaka. Hein, place Soudjana de la France congolaise aza donc à cause s'arrêter à l'obra toujours la vérité. Conteneur ils ont quitté na kata Kinshasa awa donc chez Domi et ça inda le 22 avril donc hein, le 22 avril donc ils ont vraiment un bébé ils ont vraiment inda donc bon pesaka confiance ni solo ne makambu de makambu yango hein yango ba pesa bino hein bakosi bino trop bakosi bino oh pas un mois demi tout kezoya un mois loko ezoya ban Allemagne ban à Londres veut dire ban à Londres ban à Paris ah numéro yango wana veut dire bobenga et ça bino kitoko et ça bino vraiment hein et ça bino vraiment kitoko makasi na yebi kena bolela ki vraiment hein conteneur makasi yango numéro yango wana 0152 10 59 80 94 na bandela lisusu 0152 10 59 80 94 wana vraiment so bobengi boza de cité biloko na mino comme tokos. Oza plus des États-Unis que Kinshasa. Aza mobile et puis mobile yango aza célèbre. Ba mai kalambai bazaneti ba fali. Te fali za Moïse Mbiye. Loka bokabola biso ya musique ya nzambe na musique ya mokili. Biso na mokili fali. Le king ya bato musique ya nzambe eza Moïse. Après ba mai kalambai wana. Yo kanza ini. Okanza ko zimo santo. Yo si mobali muninga aleli suye afandi na yenye mama na yeku pasteur yeku bena fana na mobali asali makamno sa mariage mobali abali yo babali yo na ba intérêt ni quelqu'un to yebité okanza ini siko zuwa kaka po ba mais est-ce qu'il te prouve que non moi si Mike Kalambai amemaki na et pas chef de l'état aza moi si na ye est-ce que ça bo pesa ni busy ka bo moi si na mobali non boko pesa un peu busy a buzz Mike amutu oh a pasteur te aye marande azane inspiré la musique ya nzambe. Je suis désolé ma chérie. Et puis yo moko na mwasi, yo mwasi ya libala, oza na site internet, muke Instagram, muke Twitter, muke o postaka nyonso, mwasi oza exemplaire nan te yo moko mwasi. Muto abengi yo na téléphone, comment okoki ko étaler vie de couple na yo na boye na téléphone. Oza sans secret. Ngapona nga Mike nda boyo yango sauté premier pour ça neto sambisa si ko zo ngo sambisa Mike poani oni ngo sambisa Mike poani hein oni ngo sambisa Mike poani tamba chikote muninga lela ipete yo pelela ka pete senga ka merci na nzambe ma ese bongo na film ba we basi baseko le omoko ya grave c'est nyonso makambo siko zo muninga baboya ki basali kutu ba fiança ya makasi mwana kutu ya pasteur ya makasi ya mboka oyo question na réponse un peu mamola baboya ki mwana batu asali aleka ki na ba réseaux sociaux te yo likamni na réseaux sociaux likamni ngo sambu sa frère Mike kwani ngo sambu sa Mike Kalambai nani oh yo ba ate libale ya pasi yo linga ina za mosantu yo siko tanga otika kene chose kene yo kene la ni États-Unis
yo so bali muta Kishasa fana na Kishasa il fallait que to botane na ngaliema OK ko bota kuna ozo obligé ba obligation de l'équipe bino après le quoi batia bino réseaux sociaux et ya na monde ya ngonde boko motombo tika ko sambisa mona mobali ya bato tika ko sambisa yo moko mobali ya boyo te elo te moko leki babenga yo susu soki nani kalamba ite ngana na kongo na ote mais yo moko muto olongoli alliance te molobi olongoli koma mobali kanda e yaka noki mes réflexions yaka malem siko peut-être comment regretter au moins ba buzo ba siko ebimi ba komo ba timo nani asambo te babi mwana wana zape ya Mike te tala niveau sambweli tala niveau au sambwe tala niveau non ba tusiko ba komo fouiller vie na yo nani afungoli porte yo osa mo sendeni toza na moi de la femme osa mo sendeni bino kanza mabalo basala ba 30 ans facile et alibale ya passé ya mo ba fio ba yaka oluka mabana internet ba swate ba meki bazo swate bazwate po mobali akozwaye ba osaka une semaine abezaka ne ezalaka pasi wana charge na libumu moko kuto bota mtata mama moko bozo potana ebongo moto ya wuti na libumu moto mususu ya boza ndeni siko comment regretter mobali pas lui raison à lâcher prise siko on sambusé nani la bouche autorisée les coffres na bomba na moko so meki na obimisa la bouche en tout cas la baki na opesa na banana ko pesa conseil été ya basi nyonso Elisabeth Mayangi 100% banda jolie mayala tant to belengi on voit Wivine mama Wiva elengi Jojo Abiba beti mulanga chocolat na Kishasa alobi titi kabalu champagne rosé balobi Alice batatu kashala batatu ndi bo finga biso sala bino ndeni bato ba finga ngala mona kata ozo finga moto ya le karanet te ezali lokola mama Sylvie Mapata moi si moko lo baka mingi te moi si ya boboto moto ko bako ko finga bozo ko finga ete bozo ko no betele maboko moto boko finga na basi ya ba musicien bozo ko finga ete po boko kene ko senga mais moto boko finga te tande bo ça le contraire ezala te Sylvie Mapata oyo lelo sa madame Ngiama Weranson aza mwana ya Sacré Sacramento papa na bonga za ina mbongo ebela kola na bonne famille o fingele na ni racine na ina za kitoko neti basule kauka bazuri racine kitoko donc il fallait kaka yo finga madame ya Noël oyebaki ke lokola ya zo kipe il fallait toucher côté o eswaka lelo oyo bato bakomi koloba o sali le côté ya solo o humilité il faut humela pour nani ko toucher personnalité ya bato bazo défendre drapeau ya mboka na biso ngam ko bana na finga ijibe na bibo bimisa ba video ba koselinga makambo afinga afali bo bimisa ba video ezate baloba o na finga wata bo bimisa ba video ezate mais tango bozo finga bo finga bato basala ka musique tanga buta to finga ba melodi lo on le bate mais tango finga maman na réagir pour na nini ofinga moi tala Ngiama atambola na cheval na château rouge na moi histoire etikala na France wana ba koma na livre ya France ba bêtise sur la musique africaine ba koma un musicien Weranson il s'est promené avec un cheval au château rouge en plein soleil yaya basala ngonde nini ko pour nani ko dénigrer donc beaucoup si moi si il y a un grand artiste lokola Ngiama moi c'est un peu assez respectable et puis ça passe et donc soit bino po ya bino azo se respecter que yango bino zo finga moi c'est wera bon ma pas se respecter na ye bon mona ina ba deli bo kosela ka batuka maka bo kosela ke ka maka bo kosela ka ikama pour nani siko ba komo luka ba kotela yo
merci to senga pardon. Le pardon c'est une force qui libère mais fandana. Bino tia commentaire na makambo to fandana. En tout cas, yango ne na lobi ne ba sala moi faire l'état awa et simalité. To senga pardon mais et apprendre ba misu. To ba ki 2019 moi respect la même ngamo européen. Na sina lobaki oyo na yo ki sa passe na motema alimbisanga na ba fan na biso. Po biso na biso penza na osenga na ngamu pardon te na ba fan. Bien na sacré. Nzoto ya Christ motema ya Karim Louali. On sa bali aka eloko moko excusenga. Jacinthe Tela restaurant Gigolo na Bruxelles wana. Hein? Tant nazo tala na Paris, nazo mona ba madame ya bandal. 100% bandal ba madame nyonso na pesi ba témoin de la femme. Si vous moto mo leader a pembe. Check ndi makambo. Check ndi makambo. Ma même Mylène Zemba motema ya tous pepele ya mbeto. Eh mame, soki maya miso ezali liziba ya Bethesda namu na boyoyo lisuma ya bolingo etingami nga nzoto Eh mame, soki maya miso ezali liziba ya Bethesda namu na boyoyo lisuma ya bolingo etingami nga nzoto Chauffeur à 207 coups, tout n'a évité. À ça la que fort à commissaire à la destination. Et bon, yo madonna, n'a évité bien. À carré mon colo. Chauffeur à 207 coups, tout n'a évité. À ça la que fort à commissaire à la destination. Et bon, yo anana, n'a évité bien. Kaka, n'a mon colo, le pinaki. Babi, Fali, Poupa du Cap, la merveille, El Marabillos, El Mara, hein? Sous les Kauka, par Zouria, Jonathan Kadima, Sucre d'amour, Prince Kadima, hein? Balobi Cresco, le voix d'Isaïrois, 32 ans de pouvoir, 32 ans de dictature, Star Wars, hein? Balobi Tozali, Wana, Tozali, restauré Zaka Moko, chez Jacinthe Tela. Elisabeth Mayang yanga ya participé à Bisengo les billes fait na Hamburg balobi Lili Kalutiti ML motema ya Kalutiti Lili Muswa Mira Yokito motema ya Junior Okito je vous aime beaucoup bye. Toseka, mais toi, on a candidaté quoi? Bana Goma, Bana Matadi, Bana partout. Hein? Bana partout. Bobika que non, soit Biba aux gens de la France à l'équipe, ça veut toujours m'envoyer bien. Congo check, il est ma camba, que non. Bientôt la conteneur ya Congo check qui est en kit le 22 avril. Donc bana boma matadi donc bobanga komi tungisa malisute. Oh tote conteneur moi côté te wana ya lokuta. Wana ya lokuta en tout cas vraiment wana ya lokuta hein. Bon bo pesa biso confiance babi check inde makambu. Check inde makambu tala kaka. Hein place Oudjana de la France congolaise aza donc à cause s'arrêter à l'obra toujours la vérité. Conteneur ils ont quitté na kata Kinshasa awa donc chez Domi et ça yinda le 22 avril donc hein le 22 avril donc ils ont vraiment ya beba ils ont vraiment ya yinda donc bon pesaka confiance les solo de makambu de makambu yango hein yango ba pesa bino hein bakosi bino trop bakosi bino oh pas un mois et demi tout kezoya un mois eloko ezoya ban Allemagne ban à Londres veut dire ban à Londres ban à Paris ah numéro yango wana veut dire bobenga et ça bino kitoko et ça bino vraiment hein et ça bino vraiment kitoko makasi na yebi kena bolela ki vraiment hein conteneur makasi yango numéro yango wana 0152 10 59 80 94 na bandela lisusu 0152 10 59 80 94 wana vraiment so bobengi boza de cité biloko na bino comme tokos